c'est à moins cher. Moi, c'est au Mukuna, là, la voiture. Franchement, pourquoi tu peux déshonorer ton mari jusqu'à ce point-là? Mobile a koufi, yo mami chibola, mobile a koufi, même pas une année. Tu te laisses faire beiger chez Mukuna, la personne qui fréquentait ton mari. Franchement, même pour la dignité de la femme congolaise. Yo moko komi pe sanzo tono valeur te. Ce que Mukuna linga, pourquoi faut-il la hôtel te? Yo mami chibola, moi c'est à moins cher boui. Ou ça n'a respect même pas pour la femme congolaise, même pas pour la mobile na yo. Baluba boza boy pourquoi bino baluba boza boy pourquoi mobile ngo pozo ke kola ane pasteur Mukuna. Yo pasteur Mukuna à partir d'aujourd'hui oza pasteur te oza passi à terre. Je précise bien mes mots. Oza la même main européenne muta lo balabino. Otie loko mukie mukuse le kwa Zakari Babas yo Zakari Babas na ozongelo je vais te montrer qu'il y a milo dans coco. Bosale association na bino bokume ofinga Kabila pour na nini olingo beta shita sima pour ke ko benda mbongo ipa Tshisekedi bokasi Tshisekedi ndezoba bobosa na teke Tshisekedi ana makila ba Kongo sheba Kongo bana bazaka ya mama Tshisekedi azana mwa makila ba Kongo même si apesi kutu Mukuna mwa mbongo muke Zakari yo kasi Mukuna opesa yo yango ozazoba zongela guerre no ya jibena wera domaine no ya moins cher au salaire ba polémique ya buzoba musala yo bongi na ya wana Jacques na ozongelo sima mami chibola il fallait que tribunal lundi ba pasteur donc entre parenthèses ba pasteur nyonso o bazarna Mukuna ba pesio mbongo pour te veigler yo peut-être moi oza mwasi ya zoba mwasi ya gizengi ya moins cher ya ngwana bandeko na mibale mwasi ya muluba mwasi ya robala te mwasi ya muluba mwasi ya condom ba pecha vite fait obeti oleki mwasi ya muluba mwasi ya kotia na ndako ta otie mwasi ya muluba neti ba mami chibola boy tala ba conséquences bazo lala na voiture pas Mukuna webe olala mwasi te Mukuna un vrai africain un vrai congolais na sena e bord ne fallait ça anaconda faut ça anaconda mais yo bord ça anaconda te tala bo mukende tizakari babas ba sinyo surtout ba bimana zakari babas ba confirmer lelo lingo wangana ke mutakala na to monya na bord wana mukie ya dimeza ya yote Mukuna yo pasteur yo omi benga pasteur oza pasteur ce qui za yote la ba genou les cas la télé la ba genou tonzima lelo bokomo finga Kabila yo pe ni ne tinda ke okeko travailler na ba luba oyebite ke baluba ba batote baza batu ya kopesa confiance te. Faut faire très attention. Quand on a la chance, tu sais qu'il peut avoir makila ba Congo. Ce que zaika azaki 100% mon luba. Ndanga ça la même chose oyo ba sali vital caméra les pacificateurs. Baluba boza batandenge ni mami chibola moi c'est moins cher. Oyo kisi femme congolaise soni pe mawa. Même pas pour un respect na yo mokoza mutandenge ni baluba. Ya wana makamba koko na biso baloba vraiment boma muluba tika nyoka ba na raison. En tout cas, bah, on a raison. Pour balouba boza batouté. Dans votre cerveau, il n'y a que kodobé. Mais bozé là, dans zone il y a bien ça ce n'est que le débit. Merci. Papa, maman, motema pasi. Balouba bolingi bo sakana biso peuple congolais. Denise soki Denise Nyakero Rwandais olingo saka na biso peuple congolais ba mama ba papa botuna nganini boyebi affaire a Mukuna Covid 46 oh ye alali na mwasi wana mami Denise Nyakero abengi mwana mwasi ana fanti ba lokola famille basolola tuni olingi nini moi c'est na lobinga lingeka reconnaître biloko na ngala kakinga na lopangu ngala osufri na bana mibale nous c'est que nous alobi senga ya aloba Denise Nyakero alobi kunda biloko na mai biso ozwi en charge tokopesa lopangu bolimisi bandeko tokopesa lopangu tokopesa ona mbongo kopimisa suma Mukuna te tosololi yango en famille. Donc on vanda na biso to zela lisusu teke mutakala ya Mukuna robima to zela lisusu teke Mukuna okena justice bande onanga tala bino bo saka na batu wana siko ya osali ya mami bongo Eliane o ya mwana batu balongoleke bazemi so su charge kwa bino no baluba donc yo Denise Nyakero yo komi ko swaka na charge ya baluba. Mais maintenant, on a besoin de faire un este. Maintenant, on a besoin
Congo. Banda na biso ba okufa partout. Bozo swena bangote. Bino mo eza ba luba musu mwana na te photo lobi azolia fufu na soy. Bozo charge te. Affaire mukuna ya mutakala ndio lingolongola na ba réseaux sociaux pour nini mukuna azobunda intérêt Félix Mabundi Shaka Zulu. Azobunda intérêt peuple te. Tala Denis mo saraba tout te ba baba pour la binote ba zoba la binote. Mama kongwana te zaka bolia association mo ba lube. Denis mama na yo. Denis yo e ba string no lataka yo. Ozata na forme moi cité a to te perike si bate. Denis ko sarate to ko bomana moko ane. Bon sakane ba jobo mo sakana mboka peuple na zo souffrir de la raison mata mais bino mo zo mbongo bo pesa mwasi oyo alala kina mukuna lo kwaza muluba zo sambwa ba luba bozo samba mais ba luba bozo samba bona yema ko mobile na yo Shaka Zulu matama wana 15%. Alors ba kini ke oyo ko trahir comme ne likama mais likama il faut il a bino ba luba likama il faut il a bino siko soni wana ndo moni peuple tozolobela ya mwana boyibo kimisa kota Denis mo sakala batute yo Denis wala ne lokoni yo ale muta chekula one ko sala chekula na yo place on sa chekula soki wapi ya muyibi mwasa nyoka longo yo niama tufi na yo rwandaise tala toko bomona mboka ya Denis partout yo ko kimisa mbongo toko landa yo bande ko to telema ko diaspora to fungola misu bato balingi bakosangana batu bakosangana batu te Denis olimusi ozo pesa mbongo epa mwana mwasi ana yebaka peuple wana pe ozwa banga cha donc bino bokomi peuple ana souffri bozalaka association bokivara bato bino miteme elingi donc botie peuple ana na pauvreté mukuna na yo na famille no baluba lokola Denis azo setandake yo ko bimisa peuple libanda ba église biso to mobiliser ba tute ba bemba bimana sima mukuna bo osa bona Félix azwa kite ayiba ke élection peuple Denis tapis rouge bino boteki Congo likola tapis rouge ndenge Shaka Zulu ateka na kitata bino boteka na tapis rouge bo kufa Denis boko kufa bimbembela bino bandoki banyangala kata mwasa ndumba mutakoma bimana fils mukoko niama Denis Bula koma bimana ba musicien to kotanga ba kombo Félix ndumba kaka eloko wana mukuse eloko mo Félix eloko pasteur mukuna wana covid 46 et amukuse kala roi Félix donc soni wana Denis nzongo yo bolo beloko mubane zaka mukuse ya mo lingiso le ka réseaux sociaux de Denis to kopoma bino mbokala Congo ze binote omoni bino ba Rwandaise 2020 ya suka boyesu ne sika olekate to kopoma bino peuple congolais ze bino mama tonga ingeta na yeli susunga mama tonga bandeko nanga bolimbisi yenge matondo na lai na kanda ya liboso na pesa mbote te bolimbisa baba mama nyonso papa nyonso ekere donc mama Denis yo loko toni mbongo Bula Rwandaise donc yo mutakale bimi oke opesi mbongo mais ba patera lokuta ba continuer donc biso ba mama to sambwaka lokwa bino ba Rwandaise bonyokola na bino batu boyebi ke nzoto eze loko te na ba patera bino ba maikari ya kisi donc mutu nyonso oya na ministre pasteur asaka na mwana mwasi binise mutakala makambo ekomi nyonso Denis yo ozwa charge donc tokomo vivre na bino nde bokomi kokonza batu donc bino nde bokomi koliesa peuple donc bino nyonso bokomi kosilisa donc pasteur akolala ta 10 basi 5 basi Denis yo couvrir ango poza Rwandaise oza donc valeur na biso basi bate Denis tout finao Denis na fingo oza mabundi lokwa mutu batia mungu wa pembeni oata na poso mwasi te faux chéri niama faux chéri mo boza ata na poso te mabunze kanga misu mwasi mo yeba ata forme te mukongo esanga na sima keba na yo Denis keba na yo donc biso to nga to bimisa ba peuple na kata bouma ba pasteur wana lokuta malamba vérité la bango bima boye yo Denis olongo longola ka eloko wana bongo yo bi combien de pasteurs mukuna lali basi na église na bango wana oyebi combien de babandimi mukuna lali na kati na église na bango wana sa mukuna baza combien pasteur basaka na babana basa bato baza ba victime baza belé donc Denis ko saka na batu te
bomona bato basima na bino te bandeko bolimbisa kanda eleki donc message ekome pa ya mukuna ekome pa Denis donc bosaka na bato te wanga na bobe montage donc na masuba o mosana alena bafoto tomoni ba réseaux sociaux donc wana pe ya montage donc bosaka na bato te bomona bato bakizengi na bino te Denis keba na yo keba na yo Denis walaki Rwandais oza Rwandaise oza bula moko boy basaka no na kaza Londres osese ba chekula lelo ngoba oloba ni première dame ya muyibi biso roza première dame ya ndumba bongo te onyoka longa saka na tiki nyama na o Denis tout fina yo message e comme pas Denis bibembe na bino oyoki bosaka na batu te bomona batu bazoba na bino te oyoki yango ingeta peuple congolais za bino mamato na ye lisusu nga mama tonga bandeko yango natuna nano baluba ba combien dans la Congo wana bandeko bayebi nombre bayebisa biso baluba baza combien balimba saka baniata vraiment tous les peuples wana baniata biso makoba nyoko la biso baluba baza combien bandeko nanga mais tokosanga na toteme non baluba trop c'est trop ezala opi guerre tribale te tel ce qu'on dit bazo manipuler tout peuple vraiment comme bakizengi pona bango mais mboka ne zaka ya baluba te Denis yo Rwandaise balokota soki wapi mama ya Shaka Zulu alingaka okutu te boyoka na kate Denis Ndoki boyoka na kate na mama ya Shaka Zulu outi soki wapi lelo yo konza batu donc bino bosaka na batu bino bosaka na batu Denis avant toloba na yo kende ko bomsa nzoto no wana ba cicatrice ke ba salo ata ba longola ba cicatrice tono na kata nzoto keba na bino yo ya mukuno ngolongola ngo ya covid 46 ngolongola ngo bongo ya mobali na yo Shaka Zulu Felix o bakata ba poili ya mapeka bakunza tu balongola batika ya mutakala mukolo bako bimisa ngo okopesa siko mutu akobimisa ko combien de milliards po ba Rwanda muko bakobimisa Felix kala te bokoyoka na yo Denis muko bakobimisa londe Kabila nyokolaka azolala Felix na masoko yo azolala o liboso bazosaka na bino bandeko kanda ifo na bimisa po bakosaka na biso te bakosaka na biso tina niveau te trop c'est trop to souffrir mingi to fingi to saiba analyse to lobi